niveau ba étude osuki na niveau nini otangi na niveau ni ozwa ta diplôme apamba Chantal na posa na mona na niveau na yo la kisanga diplôme o yo Chantal Bola oyebi kotanga oyebi kokoma pour moi c'est tango cha munoko mama bana fozaka na ba diplôme tango vanisa bana oyo tangisa bana alphabet yo moi soza analphabète yo Chantal yo l'école bana Manuela ke yo Manuela au niveau na ngato au niveau école na lalisio banda lelo ti yeso akoya Chantal okotika la koyela nga diplôme jamais na vie po yo tangate oza analphabète batu bayoka aka sangwa ki analphabète na oza illettré lelo na kolakisa monde entier batu bo landanga bozala wana po tokoyoka ba audio tokoyoka na ba audio o balingaka ba boma mi José pour mi José bimisa batu Chantal oza illettré Chantal tokena na niveau 1 to bandina na niveau oyo lobeli ke Manuela au niveau na ngate Chantal na lekio na niveau étude d'école moni ko tanga ba classe na diplôme o moni nga so na loba lingala na nga mona force nga na koli na néerlandais ik praat heel goed Nederlands Chantal vergelijk met jou ik praat duidelijk en begrijp dat iedereen kan mij begrijpen als ik Nederlands praat. Donc, nangi ko loba boy, o moninga na loba ka néerlandais bien koleka lingala, na loba ka néerlandais bien koleka français. So ki na lobela bino makamsu ba mo mususu na ménage kango na lingala mbeza néerlandais. O mona tibiso bobaka Instagram. Donc Instagram wana okomona Manuela lobi faute mais naza mwana néerlandais na loba ka néerlandais Facebook. Donc au moins makam na amsto na prononcer ngo pona ebi néerlandais na ksaba hollandais ne biso ba hollandais batangaka hollandais so ba komi bino ba français botanga Rosaline mais biso ba hollandais to tanga Rosaline fo na ewana suka fo yokana ngana za burikite na sala ba faute parce que na lo ba néerlandais siko na lingala emon ngo sangisa ebunga nge bebanga mais na néerlandais Chantal niveau étude nga Manuela na tangelo livre CP là Chantal mais kata comme so moninga bato balanda balo ba néerlandais baza na la toke non na ba niveau étude na tangelo livre bana na bando tangelo non livre bana ka lenga mama tango tanga livre bana Chantal to ok non na niveau yo pour l'accent à niveau pour niveau est à classe niveau est à classe faut appliquer le bouquet pas prendre le bouquet maintenant c'est du ombre Chantal, lelo pe na ok na moninga na ina souci monde entier bat balanda biso moi si moi elongi ma belle vilaine femme wa vilaine femme lele que frau ya be moche za moche sko tala Manuela tango le niveau be étude o moni mama o akenda classe e botanga moni o livre ya Barbie ya bana siko tango bana vamba lala maman akoliawa pour na bateau pour le néerlandais si Manuela qui tu sais pas parler français tu sais pas parler lingala ngana koli na Hollande omoni langi na ngana kole liao na bandi mibali kindumba na Hollande na bandi kindumba na Poto na zanga ex na Kinshasa donc veut dire que moi na Poto il faut yeba kotanga neto wana bana biso ba mama bana siko livre oyo na otanga ngo pona bateau ba comprendre en néerlandais na otangela bino siko ka mama ndenga tanga livre. Faut kanti Barbie, Skiller en Ken. Lo shera in een mooie vakantiepark. Oh, aan zee. Teresa en Skipper, vriendinnen Caroline, zijn ook mee. In het vakantiepark. Van alles te beleven. Je kunt er tenminste waterskiën en nog veel meer. Op het strand groeien palmen. Op het strand groeien palmen. En aan zee is prachtig blauw. Wat is hier eerlijk? Ik wil hier over 2 weken zijn. Dat geloof ik best, lacht Barbie. Chantal, omoni mama. Et mama bano wa dengi parents. Il faut y barata kotanga ba livre oyo. Et loko na tangi et anango pas cité. To betali solo Barbie. Akena ba kama Chantal. Tonto lo bele titre. Ce qu'on a eu le niveau étude mais étude on ko ba niveau kutu ya mwana na ngai fisto ya 4 ans. Donc il ko ba ke Barbie azo ke nene vacances. Azo ke nene vacances na camarade na Barbie Skipper na Ken ba ke vacances na plage.
siko na plage wana bakuti banzeta mbila bamoni maeza bleu Barbie alobi ngai na koya lisusu prochainement awa omoni mama ne lengi mwasi alibalo motango Manuela kitoko alobake Manuela fille complet na tiaka munoko parce que nazaka sir nanga soko ye na nzela classe ba diplôme oui nana ba diplôme bon munoko na tiaka mwana oni Britannie ngana ko longola bana matete jamais na ko kitsamba na matete médaille bendele ko ya raté bana oni Britannie ya teti oye na nzela classe omoni livre tangela biso mukonsu na français bato bayoka français ba yoka oh Chantal alobi bien Chantal atangi livre bien omoni mama na sala na crèche na yebi ko seki sabana na yebi ko omotango tanga livre opesa ne lengi tango bebi se longi siko bana ba otala maye komi bleu Barbie alobi mbala sima ko ya akozonga amoni nzeta mbila oh la la Barbie siko yo mwasi moko boye oyebi otanga te monde entier toyebi ke oza illettré oza bourrique analphabète siko yo ya ba héros yo ba ke yo leki Manuela kitoko akima bourrique mwasi ayebi otanga te yo batikela munoko ngasiko batikela nga munoko beauté ndaku car permis classe ba diplôme siko illettré le quoi yo Chantal analphabète yo le kabake Manuela jalouse na yo ami balé na bandi jalouse ani ya trésor zana to kende tena linga bana sauter dans trésor na bisabino na bana monde entier tozalaka na ba guerre moko boye o à l'époque tant on a fingaka Sergine moi na Chantal oyo trésor abicho afungola na lisoko po makambo na tant on a beta kango mutapesa biso ba information mutalala ka Sergine na lisoko trésor abicho mutayela biso masolane za vase d'honneur abetela siasa na vase d'honneur ba betela nga lisolo wana tant Chantal a comprendre que lisolo na betaka ya Sergine batobola ye na trésor abicho na simala la Sergine Chantal a yo comprendre que lisolo e uti pe pas vase d'honneur na Sacha Dokolo ndo mona ka rando mo komara Sacha Dokolo na Chantal Bola Chantal siko ba swana na Sacha il fallait Chantal akende na la police apporter Sacha plainte tellement Chantal aza analphabète atanga te bourrique illettré oh bisonya soto yebi ko za bourrique muta yebi ko komata kombo ya Sacha Dokolo te Chantal siko boyo ka lelo na otila bino audio moko boye en tout cas mi José bambote siko zali mi José en tout cas za mayele parce que audio o balingaka ba bomela biso mi José na Chantal et qui a Chantal obalinga ba boma mi José pour mi José lobaka la kaka bana monde entier que na kocha audio moko a Chantal azotuna ba komara kombo songolo ndenge nini siko audio ane mi bimela kate ba kata balinga ba boma mi José nde ba audio ane bunga mais na minute to loba onga na yebi ke téléphone à mi José zalaka na la police mais siko tellement mi José atima azui ba audio wana atindela mwa bato ba bombela ngo na ba coffre fort ba bombela mi José audio wana na vandika boy muto abengi ngai abi Manuela tunanga nini Manuela ngabi lobana loba konga ngasoka likambo ezelenga to enregistrer ngasoka oyeka to tonga Chantal ndina okomose lobana beta na solution siko mutonga bi Manuela tunanga nini nazana eloko moko boye o bana monde entier balinga bayoka ba audio oyo batia mi José mbeli po mi José ngabi miselo mwa Chantal ngabi nini zana tindela yo lelo na otiela bino audio oyo Chantal siko akena la police pa funda mutu mais tellement ayebi ko komata ayebi ko tanga te audio o nazaki obligé na kata kombo ya mutu o Chantal atunaki na bo tanga kombo ndeko wana o Chantal atunaki komela nga kombo Sacha atuni komela nga kombo Josiane Mondele sikoyo place zela na tiela bino non audio bana monde entier ba lukaka ngo balingaka ba boma mutu o boma ka mutu pa linga bimisa vérité que ozalaka illettré kombo boyebi ko komate za ki vérité lelo audio ne ko na maboko nanga eza occasion ko yekisa bana monde entier boyoka audio eza mukie eza kaka 7 secondes mais yango ne kutaki via mi José lelo comme na ba cicatrice na nzoto cicatrice ne longi pona audio kaka ya 7 secondes tolande bo fungola matoi na channel de volume ba audio eza meto bandina na oyo malanga ne bakomaka Dokolo osangisa nga chercher Dokolo s'il te plaît malanga ne bakomaka Dokolo osangisa nga chercher Dokolo s'il te plaît malanga ne bakomaka Dokolo
osangisa chercher dokolo s'il te plaît. Donc komelanga ndenge bakomaka Sacha Dokolo akoma atunaki siko tellement voix sœur wana ezana kati na boy voix sœur wana yoka na atunaki komba Sacha Dokolo na komba Josiane Mondele Chantal il est très bourrique moi c'est boy siko yo lekaka na net oya o matsaka ba ninga ba ner na mutola ta chimé na sala rando te chimé na kenda kozwa ba information chimé na za banda to banda rando chimé na kenda kozwa ba ba information chimé ni jamais le na caméra sala rando biso ne mto sala ka rando ko sala ngona nga chimé na zana ka zu information a pesi a zu bo lokoti a pesi siko moi c'est il est très beau et lekelanga azotuna ndeko nanga pardon na la police na yebi nde ba komanga Sacha te po ojongo ezai mulai po sera na répondre qui est na komela yo na sa ndenge nini komelanga talo senga muninga komelo ndenge bakomaka komelanga nde bakomaka dokolo osangisa chercher dokolo s'il te plaît. komelanga kaka nde bakomaka Sacha Dokolo sangisa ngo pena oya kombo Josiane illettré bourrique moi ça yeba ta ko komata botanga tenga Manuela ebotanga na ko tangelo batinyo ba koma olobio chap défi Manuela tanga komata Manuela tanga pour Manuela botanga pour Manuela dit alphabet de A à Z mais bourrique oyo zali oyo fungoli mbebona to la mbebo mwindu oyo kota na lifuni ya trésor ebika ko lembola lifuni ya trésor na mosomba ya trésor oyo fungola munoko to silicité boka susu odio mususu bourrique soko vando bio bando kosaka ba Chantal ngana ndo yoka na ba vérité bourrique oyo zali toke susu na mususu toke na mususu moi si boyoka bien na ochaso bo comprendre pe singa zongisa o suba ojo mususu Chantal bolaka auto confirmer ka ki il est très à Chantal pour mona mutu afungoli sa Facebook na ko chaka ka photo ya pamba bana membre boyoka tokei alors on a sous vidéo mon auto ça la mire Carlos mais alors on a sous vidéo mon auto ça la mire na benda bat malema mais en Rome, tu as eu combo Josiane Likolo pour la côte à la mienne, s'il te plaît. Bonjour, mère. Mais moi, une photo à Tindeloana. Tu as la profil nanga, na mire, une photo nanga na trésor, tu as photo à Sika. Oui, merci. Parce que moi, on a ça, on a tes téléphones est bloqué. Il est très azo senga na muninga. Longo la photo nanga na trésor na Facebook na mire nanga. Tia photo oyo. Moni photo oyo. Nous êtes à lati. Basombela ki yango na Bambi jour à balaka trésor. Bambi a sombela ka yango 19 € na wenja Aubervilliers. Aubervilliers et ce que Aubervilliers na wenja Aubervilliers basombela eloko ya lati au jour à libala 19 € na marché. Azo senga na muninga. Talaka mwana mwasi. Oyebi na ndenge bachaka photo te na Facebook. Mais soko koti na kati en direct. Balakshime na lakisa okaka. Nde bafinaka en direct. Na ndenge bakataka en direct. Des restes de Chantal ayebi atako sale la Facebook ite bandeko. Ngoya o boyaka bokulaka boyaka Mwana mwasi ya boye mama mukolo lokola yo analphabet. Lelo Facebook e koma nango facile. Mais Chantal po chaka ka photo ya ye moko. Tala bandeko nango to yoka no bien. Chantal yo wide loko. Moni niveau tanto ba niveau na la niveau no. Yela nga ba niveau na avec preuve. Avec preuve. C'est à toi kende. Mère. En tout cas, Chimène, pardon. O logo ta kizengi wap. Carlos, mais alors on a sous vidéo mon auto ça la mire. Na benda bat malema. Mais en Rome, tu as eu combo Josiane Likolo pour la côte à la mienne, s'il te plaît. Bonjour, mère. Mais moi, une photo à Tindeloana. Tu as la profil nanga, na mire, une photo nanga na trésor, tu as photo à Sika. Oui, merci. Parce que moi, on a ça, on a tes téléphones est bloqué. Yes, ouais, Johnny Sambi Léopard. Papa, mobala libala, il est très moko quoi Chantal. Moi ça ebo tanga te ebo komate. Na photo ba tchela o ponga na tia photo a John Sambi nanga. Il faut na benga kipa masokele, il faut na benga Safi, il faut na benga dada Westa. Il faut na benga makinu madia pour ba tchela nga ba photo. Et Chantal o pola bourrique il est très analphabète. Na photo ya kotia na Facebook oyebite
ngo Chantal alors yo parler niveau o lobeli niveau na mwana na nga kutu fisto o finga ka chaka ayebi ko cha photo na Facebook il est très bourrique ngana tiena la na tieba biloko no oyo za bourrique na ozela tour mi José azwa ki mbeli na ebite nga so obeta nga minduki pona amuta liboso na bimisa ki bourrique na yo il est très analphabète Chantal tole kalisu na biloko mususu Chantal avandi Chantal oyaka na masola lokuta po tisi kono no démentir Chimène ten avec preuve oya na ba preuve te que o démentir makamu Chimène alobi eza lokuta o manola kitokoti mutabata myo alekyo na mayele zoba bakendanga ne rapide te zoba bakendanga ni malembe o accélérer yo zoba bourrique Chantal Ibola vanda ki bomoni ba direct Chantal Ibola makwanza monso abala trésor bola a fiança trésor bola boyoka kenenga zo senga batu ba pardon ye limbisanga kingani limbisanga mutu boye limbisanga eza nango nga te batinda kingai batinda nga Chimène tatinda nga lelo to yeba ba vérité manela za na kasima vérité na vérité awa Chantal abi batinda kae abandi ko senga mokili mobimba pardon Chimène mutachaka babiloko na mir nanga Chimène mutasala kaboy toyoka nan lelo toyoka nanu lelo o Chimène atinda kangai nga Chantal bo limbisa ngai Chimène mutalobaki Chimène mutasalaki bongo yango toke bonjour Chimène kala bakela soda rana tshela photo anel kala mabele ya mwana na tobola ngole aussi la nene le ça vidéo tshela avec ma parler dans la journée anyata bonjour Chimène kala bakela soda rana tshela photo anel kala mabele ya mwana na tobola ngole aussi la nene le ça vidéo tshela avec ma parler dans la journée anyata oyoki awa tellement Chantal besi bo comprendre Chantal a ko senga pardon te ke o batinda kaye Chimène mutabando ocha Chantal aza analphabète aibi ko tanga te aibi okoma te sikoyo soka aza na rando na mutu Chantal aza neti na handicap mental donc Chantal vit na ifo azala ka na mutu pembeni po aeda kaye na audio oyo Chantal azoloba mère tiela ngai video ya fio azala na Belgique na mwana nae na tobola bango matoi chango na mir to leka donc ye azopesa meeting parce que azana handicap muninga fa aider tant kozana copine nao il faut aider ça la service pour ayebi ke kamana ngaza handicapé akatana makolo akatana cerveau ayebi ko chabo ete donc yango moni Chimène ayebi si Chimène tiela nga fio na Belgique na mwana ne na tobole matoi wana Chantal alobi na première audio toke na audio amibale Oui, bonjour Bola, tu vas bien? Est-ce que aux akak obligé faut aux onxeler message na vidéo? Hein? Est-ce que vraiment vidéo est obligatoire? Au raisonner bien. Comme boyoka muninga ndenga zo pese conseil tango ya linga bwaka ba video bazongisa ba video ba finga fia Belgique na mwana nae oye uchi koloba eza voix Chimène na oye bise est-ce que ça ka obligatoire na zongisa ngoli suna mire toyoka ka tokende toloba ki tomati so ba monika à chaque fois te basali vidéo oye ko zongisa na ebite raisonner moi bien. Mère, vidéo oh tiana blandi na loba allo Paris. Chimène kaba kelo tiela nga na mire nanga. Auto seke na pasa ki vidéo lobi na ta kel sulelo. Loba sali vidéo finge mabe. Tiana na mire nanga ndenga zo kumisa Chimène kaba kelo ndoki. Donc il pona bino bateau yo Chantal a kosa bino na engaité te Chantal ayebi ko komate ayebi ko tangate donc azaye ko dépendre na Chimène soka linga sala ka mukinza boy Chimène tielanga talaka na photo na ye moko Chimène tielanga donc Chantal tikaka balokute que Chimène mutachaka makamu na Facebook non Chimène avacha makamu na Facebook non yo mutobenga ka muninga oyebisie mère tielanga ipoka o azosenga bacha okosaki mutwa mwana matete ote eza Chimène mutachinda kao awa na ba audio o bana monda te boyoka bana monda nche boyoka na ba audio na otinda bonjour mère mais moi photo na tindelo wana tiens la profil nanga na mire longo photo nanga na trésor tie photo ya sika oyo merci c'est moi na sango za téléphone
mère vidéo oh tiana blandi na loba allo Paris chimen ka ba kelo tchelanga ngona mire nanga oto sekena pasa ki vidéo lobi na ta kel sulelo loba sali vidéo finge mabe tiana na mire nanga ndeka zo kumisa chimen ka ba kelo ndoki siko yo na vie okosaka mama paradis makwanza mama li felo salita mwasi oyaka obanda kokosaka baninga ke yo batinda ko na age na yo obota bana na ngaku na bai bana mibale babisinga okufela bana misatu na age no okufela bana misatu na Congo awa na poto ozana bana 4 na total wana bana 7 ti lelo na age na yo baninga ba manipula ka batinda ko finga zoba bourrique illettré. Tant que osa illettré, osa facile à manipuler na baninga. Au moins baninga bazana o. Lelo osambwe pa chimène, osambwe pa Manuela. Lobika bato ba o gérer ba faux Facebook na yo. Bangwana pe ba o fingo lokwa bisoto fingi yo illettré analphabète, bourrique, fonzele. Salita mwasi mobo oyepo yo fungoli mbangano. Volume matate boyo ka ba ojote bo komelanga volume ezate volume yango esuki. Ye bourrique illettré azolo ba mwana se bokanga bana po boyoka bie bo bandelango o illettré moko boya okosaka boyoka ndenge yoka su mususu mama bizengi ndenge azolobela na chou tala mutu na komo kumisa lelo ndenge azo souffrir na libala wana pa mobile wana drogué ye drogué mobile drogué mwana na ba souffrance ya finga bana na yo awa finga Ryan na ebe okoma ebe otanga ye ebe atako tanga te ko koma te ye na Ryan na ebe ko na za kizengi pona Ryan aza autisme yo tanga eza handicap te za kizengi te eza de cerveau eza na moi problème mukie o ba médecin ti le ba trouva kate anomalie on ezaka wapi ba autisme musu ba savant ba génie ba Einstein ba te belé ba docteur ebele na ba to ba trouva tout fia mutu azo benga to yoka ba audio azo benga ngana ibisa bino na direct na chaki na mire chou tala mutu na komo kumisa lelo nako finga muto soko benga lisu nako fingo chou tala mutu na komo kumisa lelo ndenge azo souffrir na libala wana pa mobile wana drogué ye drogué mobile drogué mwana na ba souffrance ya finga bana na yo awa finga Ryan na ebe okoma ebe otanga ye ebe atako tanga te ko koma te ye na Ryan na ebe ko na za kizengi pona Ryan aza autisme yo tanga ezandi ebemba muto zara allo nalobi nazana en direct so muto azo krata yo appel muche ni terug bellen verdomme moet me niet bellen so bozala posa boyoka po fo boyoka ba audio chou tala mutu na komo kumisa lelo ndenge azo souffrir na libala wana pa mobile wana drogué ye drogué mobile drogué mwana na ba souffrance ya finga bana na yo awa finga Ryan na ebe okoma ebe otanga ye ebe atako tanga te ko koma te ye na Ryan na ebe ko na za kizengi pona Ryan aza autisme yo tanga eza handicap te za kizengi te eza de cerveau eza na moi problème mukie o ba médecin ti le ba trouva kate anomalie on ezaka wapi ba autisme musu ba savant ba génie ba Einstein ba te belé ba docteur ebele na ba to ba trouva ba remède ya ba diabète ya ba sida ba remède ya ba cancer ce sont des autistes baza bizengi te me yesu ko mutaloba poka soso lo bebele yango ngelo Chantal obi ojo oye boma kinga net na kufa babi Chantal na Ryan talaka Ryan na finga bana bizenga mamingeni siko mamingeni na comparer Chantal makwanza yo na Ryan aleki yo na kokoma Chantal itala no niveau ba donc ba au niveau mona bizengi kizengi kuta leki yo na kokoma Chantal, moi sinon ça y est que Chantal a souffert en libala, Chantal il lettré analphabète, Chantal
na zongelo moninga okocho torut na makolo yo sala rando yo boloba oko finga ngata mukuselo kwa kane ta maboko milaelo kwa mvero eloko malongo ba ko finga te moni rando yango to okay non okay non pena likolo Chantal ba comparer na Ryan do ba comparer na Ryan nang ba na vengo ba mu ba vengi ba comparer na Ryan dan Ryan le tuna malele Ryan le tuna malele Chantal otikala ka otanga soyi tande ba loba illettré moi ça ebo tanga ta ebo komate Ryan nanga leki na kokoma aleke na kotanga zoba omoni niveau na o na dinga pe na seple na audio oyo pour niveau na yo Ryan aleki yo na niveau oh mon dieu Ryan aleki yo mwana kizengi aleki yo na niveau muninga moi sabi mwana na kizengi aleki yo na niveau siko yo manolo aleki kizengi wana na niveau 10 000 fois aleki na yo na mama Chantal yo oh mututu yo kaka muninga tu ayebi na internet fio asufraka na fiançailles na vie à studio yo koloba ke Manuela Chantal moi c'est longi boye pende longi boye naturel ozana boye walo kwa ba maman bateka makala na mbandaka yo penda Chantal yo nga Manuela bo mi kosaka na sa no liste bato bo finga Manuela kitoko na sa no liste na bino moi c'est noir boy moi c'est longa ba diamber omoni photo bakangisa ba ko noir diamber salita moi si yo Chantal o vandi ke Manuela na susu moko lisusu tala omoni bato boyaka bo fingi Manuela na pelela kabino na China taneti yayo omoni yayo na olakisa na lingana nga ofingo te na boya rapena na ratela musu porte ya lola bona bokota lola po na finga ki yaya moko boye ba vérité le ki makasi yaya omaka photo no na olakisa sikoyo photo yo peuple congolais eza ni tricage photo oyo na olakisa bino lelo yaya yoyo na swango ka na Facebook na ye acha na Facebook ne batinyoso ba komile ma vrai chérie kanona momi donc na modifier ngo te na bakisi couleur te na longoli couleur te donc yayo azape na ndenge ba bota ye ndenge acha photo na ye na Facebook na yibaka na Facebook na ye yaya ngana oswana note oswana na photo banda rande banda na tikala ko répondre te parce que na kokakate mais peuple congolais siko yaya wa sela nga ba video soka simbi ko finga nga soko yebinga te olobi non c'est que Manuela naza moche nde modèle fi azo finge yayo yeyo azo ya Yolande Malangwa nga na fingo te me oswana na photo no tala muta finga nga ye tala muta finga nga o ebembe vivant o nani tala nanu na ebite yayo finga nga trop ya Yolande tala pela ndongoza tala elongino ya Yolande tala na elongino ndengeza ya Yolande Malangwa ngai na bai na fingo te yo robundama na photo na yo il faut banda o matisa sous niveau na yo pour moi c'est à maquiller ya Yolande a maquiller siko ya Yolande awa kange longi botala ya Yolande soka zo seka ya na ya Yolande o eza ba photo ka ya Yolande yemo otanga seka katala ya Yolande soka seka za rabo ya Yolande ozaka boye na boye fingo na boye perdre énergie na yebite na zangi kama maloba ya Yolande bochela nga na ba kier po Chantal apesa ki mitindo bachela nga mi tout rouge bo bloquer nga en direct et simba te na posa ba kier bochela nga na ba kier na za motiver ya Yolande par no na peso ya ngona ko se lota mingi te toke susu na mutu moko kala na Kishasa na lupangu na biso to bando boko na makaku moko boye komone ya kiki to boko na makaku na komone kiki oyika makaku na Kishasa zo abango kwa bato bando boko na makaku siko makaku ngo akokana na mutu afinga nga petongo midi poko na ba commentaire na ebite obi kocha maquillage ngolo bateke so kocha maquillage ndo komi kitoko batu nyonso na olakisa ya yoyo achaki pe maquillage abimika nde na mbomoni siko ya kiki ona olakisa bino ya kiki bandale lokomone kiki yeyo ta ya kiki mumba ya kiki mumba telefone nga bando sanga ba 20 bwendeni so nga bando lakisa ya kiki bota ya kiki yeyo tala ya kiki ya kiki mumba makaku siko makaku apakoli produit a se maquiller bota ndenga se maquiller bota ndelonge bimi muta maquiller de abimi boye muta se maquiller abimi boye ya kiki
omoni mwasi bino boluka bakombo yo pena ko na makaku na biso ya kiki na Kishasa bokokana walai bokokana na ya kiki ya kiki mumba yeyo mutu afinga Manuela oyebita yango bopesa nga mutu makasi na yaka penda boy pel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 e po batu bofinga kanga na yebisi bino bosekisa nga ya kiki na musika na pousse ya kiki na pembeni donc na yebite ya kiki o maquiller o se maquiller mbobimika bien te siko ya kiki soko zozwa temps ofinga nga ta ya kiki siko so akati coiffe botala ya kiki na coiffe akati coiffe mwa mobali to mwa mwasi ya kiki ya kiki mumba bomoni ya kiki mumba abima lokwa mobali coiffe lokwa mobali siko bato aboye bofinga nga yango mona mokoko na vandi na mitali na miyokeli mawa kitoko nzamba pesa nga siko tango mona ba jaloux ba ofinga me ba jaloux mutu mwa leki lokwa pena ya kiki bo aleki afinginga ya yoyo malango afinginga siko na vandi bo sekisaka nga fort na ebisa bino siko na ke siko na zonga na base na ba misuba oya sima ba misuba oya na sima na kesu na moko bota asu moko na ebite so ima nzita théâtre azongi akomi kosala rando akomi kosala ba faux compte na olakisa bino mama nzita oya nyokolaka ngai na kofinga na ebiso soka simbi kofinga nga bolobi non Manuela elle est moche Manuela za moche na olakisa bino soki candidat numéro soki combien soko continue na page na ye modèle mama nzita soka simbi kosabola ngai faux compte oyo mama nzita te botala faux compte nyokola ngai achanga boy mabe atumbanga aitanga asala na nga soki nini mais mokili ya mabe basumareka bino monde bokumisaka bakota babimisela biso oyo botala na oyo oh mon dieu manzita botala na poto te en tout cas kipa masokelo wa makasi botala siko mama nzita oso bokotika na kombo Facebook yo bokuti place photo ezo palola nga manzito yo boloba non Manuela na seke aza pena mabe na bato bayebinga te botala manzita oyo babengi na kombo ya mère de fille auti bledar auti Kishasa kala mingi te asali pa même inane na poto manzita yo toke nano elongine tala ye mère de fille comme on est Marie mère de fille Chantal ba faux continue bazabi longi ma be moko na yebisi yo jour na mona ki mère de fille na lobi non yango batu musufu bo bata marana ba faux compte pour finga Manuela je te jure tala mwasi o manzita tala yesu ko na normal sous photo musu ami balé mère de fille tala mère de fille yo vient d'arriver tala ye na katikati yo na mère de fille na bana na ye botala mère de fille oya nyokoli Manuela na kofinga tongo midi poko oh Seigneur elongi ya mère de fille boyo simbi ozo finga Manuela ba faux compte mère de fille banda lelo ti yesu akoya mère de fille otelema na linsaka na ngate mère de fille banda lelo si mukolo yesu akoya otelema na linsaka na ngate otelema ta na suki na ngate mère de fille osimbango sasanga oyitanga mère de fille na yo na bana na yebite na zangi kombo mère de fille yeyo wa finga kabatu soki azui abikisi yo te mère de fille kasi yo mto finga na enti pour moi c'est longi mabe soko simbi Manuela na kofinga na kanisa ko lokuto zaka lokwa métis ozaka mundele opupulanga moi vilaine femme dans Chantal ba faut continuer bazaka ba vilaine femme lokola yo moko Chantal bola pour moi ça mabe asala kali clique na eka eza ba shege batu mo mystique Chantal il faut yebaka omoni moi c'est longi mabe comment na yo boye na expliquer na détail non pour na mona bilongi ba faut continuer bi non Seigneur. Comment moi c'est longi mabe Chantal ozana munoko mabe elongi mabe nzoto mabe makola Chantal eza boye Chantal makolono sikoyo sans pantalon ozana makolono eza boye moi so aza Chantal sa pantalon za boye makola Chantal etengama boye yango bomona razwaka mingi ba phase etengama ya mipanzi Chantal
moi c'est longi mabe makambuno nyonso eza mabe moi c'est longi mabe munoko mabe moi ça zanga place à quoi attirer mobali siko boyoka makambu maloba siko ebima na elongi moi c'est mabe il fallait bima ta maloba moi sukali net ngabo mutu amoni manela finga oh comment moi c'est kitoko beko finga siko Chantal moi c'est longi mabe eleko za ata na makambo kitoko na munoko no te Chantal yo boyoka makambu Chantal abimisa yo Manuela to laisse au farata. Donc makambo Chantal ezalaka le roi ki ndoki makambo bandoki ba farata to lesa ki o farata to lesa ki o règle donc makambo moi ba diable ka ebima na munoko no diable rouge mbondo bololo epanza makita Manuela to lesi yo nie comment yo muto na image o lesa mutu nie to lesa ki o règle to sala ki boy donc makambo somo ebima ka na munoko Chantal makambo ki ndoki diable sorcière. Yo soko tshera ki nga nie soki na biloko na moi to na butu ni yango komisinga kitoko ni yango changer ngate zoba mwasi mkiele dégueulasse Chantal oza dégueulasse mwasi a salité ozoba na masebe onga Chantal ibola ma paradis o mwasi mo bwenga na leki la reine Chantal tellement ko wela ko fina ba njire ke leki okenda ko fina en direct oye ba soutenenga olongo la vidéo pour wana mwasi ya kizenga robingelo li soko solo li funi musombe bimana li funi ozuita ko benga Fabrice ta longo la direct wana mais botala ndaku place yo Chantal mwasi elongi mabe falo zala ta propre ndaku propre makambu to ezala bien moninga Manuela na tout aratolo vrai chéri propre ti place na olala mbetu nanga ko lala salon nanga toilette nanga douche nanga donc ndeka kitoko elandaka na elongi ti elandaka nga na makambu nyonso na misala na place na olamba yo Chantal tala na cuisine nango place otiela ka biso kiti cuisine magique omoni cuisine magique place kindoki no evandi tala siko na ba coin ya miroir salité à moins de vandi akwa eloko pembe bomba salité te salité mo evandi wana sikoyo koto pelisa ba mwinda salité koto vanda na se wana salité li kofi ela ka ndenge trésor abeta ma kofi na mir no salité moi si Chantal ndaku salité siko to mona kabila de père baba mona na ko ya malade ndeke wana to mona ndenga zo kima na kati anjira ke mota monda ko mukie ozo sala lelo mona biloko kolia wapi sala manger wapi sala manger Chantal wapi sala manger moi ça zanga sala manger zanga ndako ya malonga la kisa biso télé réalité défi yo moi ça niveau la kisa biso niveau na yo Chantal yo ça niveau yo onga Chantal Manelo za jalouse nanga Chantal non za la jalouse na ko za la jalouse na yo kipa komelanga na faux compte on aza actif sikoyo kokomelanga kuna te nga Manuela kitoko na ozala penza jalouse na yo ndako malonga to ozana ngo yo ndako malongo ozana ngo te placard place ba chaka bilamba ozana ngo ya malonga te cuisine na salité via studio bana bazanga ta place ko beta moni nga na ndako na ko beta shit 1 2 3 4 5 6 7 8 shit na ko beta na salon nga biloko pe panzani te baby te na ndako bien donc ndako taka ndako 6 chambres nana ndako 6 chambres propre bana le oti lobby Chantal yo ndako malonga te mais na jalouse na yo na via studio po studio na izaka lokwa chambre na ngomoni vina oyo zo mene na bibala na mobali na bana o mena ngolokwa vina nga chambre na nga na bongisa ngolokwa palais so na vandi kuna na jona nga palais donc ce vi oyo zo mene na mobali wana trésor abicho mapeka solo yo ke ngoloba ke Manuela za jalouse na nga Chantal de deux yo mto bala mobali obala mobali te mais o fiança mobali Chantal yo ka soniko na basi tout ba bala na net ba fi internet Chantal mutu to ayebi yo ka so na kasha bien obala mobali ovanda via studio oza illettré nga to bambinga kombo Chantal mais nga na bala na fiança mobali te nga na tikala jamais ko fiancé mobali Chantal avo bana ko comparer bana na nga o bana ko fingela nga bana omoni moi mwasio botana moi mwasio omoni moi mwasio mwasi ya pembe boya botamana nani sia auta wapi mama auta wapi botana moi mwasio na olakisa bino bibishi potongo ya potongo mwasi ya pembe bota ya bibishi botila ya bibishi bakiere botala ya bibishi potongo mwasi ya pembe bibiche potongo moi ça pembe oka moi ça pembe na esekeli ya bibiche asi ya bibiche pesinga na elenga oseka bibiche potongo
Bon, il n'a pas photo bibicho kimi wapi. Bibicho a kitoko il y a bibiche. Il y a bibiche à sekaloka moi muke. Il y a bibiche poton, il y a bibiche kitoko. Ah, bibiche poton, moi ça pembe. Siko Chantal. Au moins temps yo ningo no comparer, c'est comparer bana. On comparer bana ya Manuela, on se comparer bana ya Yona bana na ona trésor. Soko lingo se comparer bana bien. Au moins bibiche poton. Yona ye boboti mobali moko. Mais quand on a mususu ozwa bana bibiche poton, bana na misatu bibiche abota na trésor. Na mwana no na koya ka malade ndeke pigeon. Taboti ka buzobe. Sikoyo comparer bo se comparer Grévis, comparer Grévis Kabila, mwana no na Kabila na bana bibiche potongo. Po bana na yo na bana bibiche babota mi tata moko. Mais siko soko tali bana bibiche na Kabila na yo différence yana. Bibiche ko kumisa nzambe po bana bazwaka kitoko bibiche. Bazwa kitoko kwa mama na ebisi bino bana bibishi ko balandika kitoko kwa bibishi potongo non na moni bana bibishi na bi oh non c'est mignon bana bibishi goût ya bibishi opesi nga suposa baksa bana misatu na John c'est comparer bana bibishi potongo na bana trésor on comprend bana na yo Chantal Ibola c'est comparer bango na bana bibishi mokile mona po babota mi tata moko. Bah signaler nga qu'il faut na kata en direct parce que direct est chaud bocha baker na okata na ngai bocha baker direct na ngezo kata pamba te ba signaler ngo so bomoni yango te c'est que mabe koti toze la 24 Facebook ya zong sela ngango donc bocha la ngana baker po babi baker contre mitou rouge donc Chantal imekana nous ko se comparer bana bibiche potongo na bana na po bana bibiche potongo ba kitoko mais trésor obika po botana mwasi ya pembe mwasi ya kitoko bana balanda siko kitoko a bibiche po trésor wa vilain type na vilain femme na obo kutani yango boboti mwana kombo na Kabila boboti mwana Kabila mwana donc mwana moko longi ma gugu siko Kabila soka linga kweya bo sobe munoko wana bozi eloko bodindisi Kabila na munoko bakanga Kabila loko na munoko fo soki ka kangi mino daya kufi donc Kabila bozo obligé fo bocha Kabila so expliquer ka crise trésor kanga Kabila munoko parce que Kabila ko kufa na air nyonso mama moyibi ya salité c'est comparé mbanda kutute po bibitala ka trésor bon kana lisolo po manela lo bango mbango Chantal na zongi kana mamba bibiche sikoyo na peso de devoir se comparer bana bibiche na bana po bana bibiche ba kitoko moi na bota na trésor ba elongi mabeka lo kwa trésor sikoyo yo pena Chantal tala moi si kitoko lo kwa bibiche atika trésor aller sans retour po mona ke trésor ali katamukie po soka zaka danger moni bibiche tanga mekaka libanda bibiche akenda po bibiche mta boya trésor aboua qui sa trésor bibiche poton mta trésor bouton azonga te tile lo po la so ke trésor ayebi na ko dobete po mobile tanga dobe mwasi na simane azo bimisa mai trésor abimisa mai trésor soka aussi babimisa mai bimaka liboso na likata mobile mais trésor abimisa mai na likata na ye abimisa mai na lifuni trésor faut chaka ba tampon na biso benga ngona nervane tampon faut chaka ngona sima po trésor abimisa ba mai azei mosombe c'est bien bela trésor na sima lifuni efungwama mututu ayebi ke trésor lisoko efungwama nani yango na internet ayebite ke trésor lifuni efungwama Chantal yo comparer vie na yo o comparer vie na ngana copain nga John Chantal yo mobile no omoni John nanga on a expliqué on a no omoni mobile nanga John na préféré mobile nanga 10 000 fois ado barabana basi po bible lobi mobile faut la basi mais bible lobi te ke mobile faut bala la ke na sima na préféré mobile nanga sibela nga basi asibi bana basi bela lali basi ke mobile nanga na yokaka ke John balala ina lisoko o moi tina lingaka John lisoko ekangama mobile ka soka sime fungwami nga jamais na vie na ko linga mobile kwa trésor lifune fungwama ngana ke oza jalouse na yo Chantal na mobile ni na trésor au moins ateke mobile no basi balandaka ete po mutu nyonso ayebi ke trésor likatamuke lifuni efungwama na sima trésor afungwama na lifuni yango na fo sombe osaela ka yeba dongo na batanga wiso sangisi po bake na lifuni ya trésor efungwama Chantal trésor lifuni efungwama mobile soka zo dobe mwasi soka za afungwama na sima te
ezaka pression mobali utaka na lisoko siko trésor soka zolala mwasi eloko ekembi il faut bimisa mwa diarrhée bima ye na ba maya jaune et bima trésor na lisoko impuissant mobali akoka konyata bien te parce que lifuni ese fungwa metangara mobali atangara mai mobali batusha de na sima mobali trésor yo si batusha yo za lokwa monter batusha yo de na sima Chantal ngamba nina koza complexé o ya trésor pona bato ba yeba ilonga trésor te trésor abitu qui pa masoke les elana trésor habitué tala na mobali oyo nga Manuela na koza jalouse na ye jour à libala boye akata ta mandefu bien te sale garçon mwana semi omoni nga mobali ta mobali naza propre akati mandefu na elengi ko lala na mobali moi mobali na pesa ragu mobali nanga yeyo mobali tanga akati mandefu tango zo simbe na ba locks oh la la chérie John Chantal yo yebi John yo yebi niveau travaux John tala ngana yo kibombanda ex mbanda nga Chantal moninga omoni John to kufela asko mobali nanga ex oyo kufela akoma mobali nanga John nanga omoni sko ne basi bolela John bino mo bolinga John tala John alala yo Chantal omoni mbanda nanga yo John alala yo alali bino nyonso sko mobali azala bon mobali akataka ba momi Salomon azara mobali ba basi ebele John siko akataka ba momi nga linga mobali fo kataka ba momi mobali nanga jamais ba roba no kataka ona ba noko musuna sima yo po yo katinga donc tala couple Chantal trésor ba dobaka ye na bana mibali na sima masoko Chantal pe ba dobaka ye Chantal pe kuna kena ko dobe bana basi lesbienne couple ba ndoki mobali kuna ba dobe lisoko efungama mwasi kuna Chantal az arabe Chantal, ozara l'air nyonso ko okota na mabolo bana basi mabe okota na lifuni akwa mobile so ba fungole zarbabi si mezara lenge donc trésor ça zwa gu wana Chantal so akominga munoko wana zo yinda po musomba trésor lifuni ya trésor eleki mwindu tongo okota munoko zo lembo la trésor okoma mbwa olembo la baninga basi na sa Angelos mbanda trésor donc talaka fimoko boyolo bakengama la Chantal ngana za jalouse na yo moi so munoko ezo bebo liko ko lembwa mbwa olemboli baninga basi olemboli susu mobali lifuni yo Chantal ngana ko za jalouse na yo na mobali nini basi internet bakipaka yete mobali fo za relengi mobali fo basi balandaka ye omona te yanga na peso exemple yanga balandaka to welela koka na tikelo etolomo talaka basi ba le tolomo a John na mema ngambu papa John balelaki na basi papa John balelaki na mibali te John so yoki ka likambo mobali nanga ba momi mais trésor so yoki likambu ne il faut tcha pena litoi bien oyo kaka John ba uteko kata e trésor ba uteko kata e ba dobe trésor menga John oyoka adobaki momi mobali so tana oyoka bonge titisinga kanda parce que mobali nanga zolala basi azolala mibali te yo jo fonoko Fojo banda lelo ti lobi Chantal eloko koza jalouse na yo ezate ngama nena koza jalouse no jamais jaja jakoko Chantal bola fo momi fo nzere makole tengama yo lakisanga mipende na o défi lakisanga mipende na o mobimba nde nzamba kela yo lata sexy katana lakisanga nzoto na yo sia Manela kitoko mama bana 5 omona libumwe omoni libumwe zanga nduta kasa mutabota te na taya bana 15 yo Chantal keba onga Chantal ko sala ba trafic te na bato ba kokara yo te ba yebi yo te sala makambu na bato ba yebi yo te Chantal ibola o te jalouse na mwana nseme na jalouse kwa za mwana papa mwana nseme obi mutonde na finge. Allô muto so bengi isusu na pesa epina na ko bete loko mama benga hymne national a olapa so e komi na ofinga Chantal numéro ezo benga Chantal yo fo momi fonzele Chantal lata sexy manela kitoko mama bana 5 na lata libumwe zanga nduta mwasa zanga nduta na tombola mapeka gumo bala ko lia na lalisi mobali na tombola makolo mobala kota kaba kote lengi yo Chantal mwasa zanga gu mwasa zanga mabela plastique nga manela naza la zua na mabela plastique mabela mwasi fo bimisaka miliki mobali tanga omela et ça ne peut bien na minu na mikwa Chantal mabele wana trésor
yo mobala zanga na place oyo ko elengi mobali so akotika liboso akoti osime sili mabele kufa mabele plastique ezanga sentiment trésor ana mela mabele mobala zanga vitamine ezangi mwasi nde mabele naturel te mama na tricage to na ba chasser na plastique otondisi na tolo yo Chantal yo le kingara na plastique ya mabele oyo cha ezanga sentiment moi sata mobala fini mitwa mabele epese lengite parce que donc et si mon 600 cm ba katango ba cha plastique wana likolo yo Chantal nga manola kitoko na bana katanela opoza fo momi bana lelo ti lobby yo ongo bungela nani yo bungela nani yo Chantal yo bungela nani obungela nani ex nanga boze na muto na mona linginga ye ya allô nayebishi yo libolo a mère na yo libolo a mama na yo omoi muto yo tinda obenga soto lobela komba Chantal te bofingama na ndenga mukete Chantal bola fonzele faux chéri faux mama les chèques ba fitu ya internet yo ngo forcer beauté yo to lobela beauté manola kitoko se maquillaka manola kitoko sa maquillage ayaka manola kitoko na gondo aza manola kitoko na coiffe aza na noani azali manola kitoko beta tous les modèles tout le monde ça sala en internet o e confirme la beauté à moi c'est une beauté naturelle katara manola kitoko katara na lata nyonso na tika nyonso na soldat tout manola tika na maedobe omoni photo bochaka na internet ya maedobe na ochela bino banda likolo tina se moi sinzambe Chantal bolo lekate moni yo osala ba biloko nona batu no bayeba ki yo te Chantal yo banda lelo moni na ko banana video na nga ba linga ba bloquer ba care Facebook a signalé nga Chantal ata ba bloquer vidéo tout de suite Facebook a regijango dans 24 heures et zonga na mire pour Facebook a comprendre que moi na abina ane ba biloko ya dit asala ane mo ba liboma na Facebook et ça comprendre nga donc ato sali tout boche ba mitou rouge vidéo na nga zonga dans 24 heures ba otala ba vie mata si tricage Chantal yo mto osomba ba bikeko ba mono 2000 personnes en ligne mettant au kata Chantal chaud ozwa show moi numéro ezobenga na numéro na nga France ozwa show moto o manola kitoko yo na kati internet nga na olongwa na internet so yo yena loyenge vilaine femme faux chéri mobo laksa biso ndakuti to beta no pesa défi télé réalité laksa palin laksa car okumba Chantal soto kena rando car olala palin olala tayo olala mama bana 5 mois ça zanga nduta zanga défaut Chantal la tela biso sexy la kisa biso makolo po abi moi singa nga za défenseur partout o betelinga makolo la singa makolo nga pe na bimisolo makolo nanga oye o lobela le tayo libumu na bimisi libumu talaka vidéo na sala ya suka na bini libumu pamba na obina vrai bébé mama bana 5 moi ça rotema moi ça tellement na soutien devant le monde entier et bon devant John avec assurance belé vraiment mi tala babna vraiment mi Chantal yona nga écart ya beauté ya makambu tala différence tina ba diplôme et leki makas ngate Chantal yo kokarando na manela kitoko te yo te wa dinyo tindo oyebo lobate yo bablo yo finga ba kebele joba satonge bablo muke bala no shege ngana shege te ngana solo beauté na solo lo palais propreté tout matériel tala moi si na poto zangi placard Chantal mbali boso ngana mona na vie muto ana mal omoni komba mal na yoka ngona ba kishasa ba koma na ba valise mais Chantal na ndaku nazara na ba mal ngo bake mama bende wana soki ba valise wana mabende ba kishasa Chantal na bomba bilamba na mal yo na 2020 yo zara na mal yo salfi muto abomba bilamba na douche ati ba bilamba na ba toilette mati likolo ba bilambe mati ngomba yo okene na nzela de passage okomisa ngo jardin imbécile musenzi fomo mi fonzele yele o Chantal na mobali o Manuela yo ozo envier mobali nanga ozo envier couple nanga na envier mwana semi mobali mandefu salité likata muke yo mona John ndete owela ka John moi si azo sala yo so mona moi sini azo lela trésor mais John nango mona ba momi ba olela
Et tolomo, bah ouais le tolomo, moi ça sali ba vidéo, so li ba cheli bino vidéo, moi ça zo lela, toko kabo le tolomo na yo, na ko tike lo Johnny te, et tolomo wana ngana tike la yo. Yo so mona moi sini akumisa trésor et tolomo. Trésor ba finga yeli katamukie, makolo mikie kondam, li et tolomo ezate tindo, pede li fune fungwama. Yo mobile no caché na internet, John nanga ba yebi caché John mobile a Manuela. Soko yeka jeune faut salige adobe yo soko manqué Manuela asengi pardon à la sambusi yo John ba yebi bongo donc au moins tant on peut si vie bidoba ça faut bali faut dobaka mobala sibaka ba momi problème ezaka ya banzela ngoso bazuka etolomo eleke bakanga munoko fo mokile yeba na dekona kina mobala Manuela kitoko na mwasi kitoko po mbanda fa ya affronter ngana ko luka mutembe ba diverser ne ba ya ko luka ngana yeba ba bimina mobali nanga mobala dekona na pas mobali tant basi ba otanda malika yebi yende Yesu atika mutaya tanda milika yebi lokola elelelele papa John izwanga yende nani azana maina makilati Yesu kutu tonge kome babaki Yesu ne kulusa bi papa osundoli ngo bandonenga siko John batikeli mwasi atandami kalo kwa Mary le kwa likayabu atandami boye papa John mampuye leki mampuya siko John asala nini John asala sale service basambusiye pona batu nyonso boluka video ya mutakala Mary esi basali montage longoli video ya muneneza banda 15 minutes bo mona Mary mututu azana posa mutakala Mary atimboti na tinda ba numéro na bino bo lukanga na WhatsApp botala na page ya Rosaline mutakala Mary filme 15 minutes ya mobimba bo mona ndenge Chantal oh yoso mona habite ça zo ba chance wana moi si avandika lo kwa Mary aso sakabwe oh là là John John oh bébé na botolo mwana oh John yo trésor à bicho si basi babanda ko craquer trésor à bicho oyo ka mwasi moko boelika moko a trésor po mobali moko mutakozwa ya zate donc zoba ya mobali burike mobali pede lisoko efungwama botala ndenge Mera kufa mobali Manuela ay bongana boya mobali nanga pona bandumba boy Mary film à 15 minutes bon mona Mary en tout cas te Mary na musala nyoso yo sala ki falo zwanga mobali oh là là mais je connais pas oh yes John oh bébé je t'aime beaucoup oh là là bébé oh Mary oh beli Mera beli liboma likola John mais mobala ke ya glissé oh Manuela kitoko na sir nanga o tete la bongisa sous 3e nzela ya na nzela John bongisa boko bando sambwa kaka bozo sambwa donc botinda ba numéro ya vidéo ya Mary banda 15 minutes Mary Touro o buka immeuble na biso OK no buka immeuble Touro ko swana na porte te pour ba vidéo ya mike de o krakaki o film à 15 minutes Mary John John Mary na yebisi bino basi balela mibala bat bakagu mibala bat bakagu donc oh mutu nyonso lingala la bien Mary boulot ezali bomona 3 couleurs à masoko bakaki ebetaka mutu batampo ebetaka so mutu apoko la produit awa na yebe bandaka awa mais ya Mary bandi na lisoko e bandi na lisoko boyoka nde Mary azobina biloko mais zéro na suka o échoué 0 so boko ya momoni ke mobali nazala bongo yo trésor a bicho ata mobali photo yo kaketa na moto yo kakena mwasi ya solo laki to yo kaki mobali to yo kakoka na makambo ba mibali musu bakangaki trésor na mobali boy trésor bakangaki ka to kangaki trésor na mobali mo na coin to kangaki trésor na moya ka tellement bien na garçon mo boy mobala PD salita mobali solo lisoko solo kene ko soigner munoko kene ko soigner munoko Chantal po trop de kolembola lifuni ba fanatique no baza po ba traiter mama na bango mama li felo ta mama li felo makamno nyo seza li felo makamno nyo seza salité makamno nyo seza kindoki o ebimana munoko no kindoki o yo Manuela okokufa Chantal omonika mikolo o nzamba bakiselaki grévis na yo Kabila de père soki Kabila de père encore ça 10 ans na senga nzamba longola 5 ans likola Kabila abakiselanga po liwo yo sengelinga ba longola ngoka likola grévis ba bambelinga ngo so moni muninga adversaire akomo sengela ndeko ne liwa
C'est que non chauffé yo. Pour nga na ko sengelo liwa te fo zalaka na terrain. Oza na terrain. Oza na terrain yo sengela nga liwa ba nga 20 na kufa pe lelo te 5 kaka liko na 5 tango yo jour na yo ka vidéo no. O manuela kufa na bi pena nzambe longola 5 likola grévis. Baki selanga. Ndenga pikaka crise. Jour mususu ko okuta luto o mona su luto to po kange munoko. Au daende ngate moi no grévis. Yo lianga likola soki vengo pesanga vengo na kindoki. Opesanga vengo na kindoki. Tala sona bando chauffeur bobengi. Kasi lobat. Chatali, ngabo distraire ngate. Ngabo distraire ngate zana kangilo na wifi hein. Na kanga wifi. Na mutu o bozo tinda bo benga o distraire ngate. Chantal. Luka na mobile noto yoka mwa ba enko Toka mwa ba enko taka mobile ali babe goy. Mobile koma trésor bola comme no shuna baby. Trésor comme no shuna baby. Ayebi o lamba ko basi poto. Bino mboluka mibali shuna baby trésor. Buto bando chata trésor ka shuna baby atala rabana bien alamba fufu kitoko akobongiselo ndaku ataleli obana yeka mabene soka zota elobana ba okoma bababa. Ba okoma bababa bana babando lobate. Shuna baby trésor. PD le chèque mibali tout yanga mobala kenda kayu ayebo luka mbongo ayebi ko avanda ka cheye donc aza responsable ayebi ko zwa responsabilité na ye mais shuna baby yo moi sa boko elaka yo Chantal la boko la yo ovandi na ndaku goy ti 17h olali pongi PD ozokolisa ka lisoko simatere kola yo trésor bon comment déclarer vidéo nanga ba comment déclarer vidéo nanga na boy na zanga video na ngai na silisi ko finga te po batu Chantal batu baza yo Maman Lisée moi c'est évangéliste Claude o avanda bovanda na Saint-Denis Maman Lisée qui cita Maman Lisée son en fingo lelo po Chantal mutando tongo na groupe oboya ko ya libala ya Chantal olingaka te papa Claude aya koloba kinzonzi na libala Chantal Tala balobaka kinzonzi na libala Chantal. Maman Lisée qui cita. Moi c'est évangéliste Claude Yeo. Maman Lisée. Obeta mowei musinzu. Maman Lisée qui cita. Obeta mowei musinzu. Maman abota kate qui cita Maman Lisée. Chantal a linga kote po oyaka na libala na ete oyaka fiançailles na ete balaka mobali. Olinga pe mobali na loba kinzonzi te. Yango Chantal a pesa ka no tongo na groupe Maman Lisée qui cita amela milangi. Bana papa Claude ba linga kayote. Évangéliste Claude bana évangéliste Claude ba linga kote Maman Lisée qui cita amela milangi lokola angelos maman Lisée. Moi c'est évangéliste Claude qui cite bamela milangi Maman Lisée comment yo ko beta mo wei musinzu mama zoba bolole Maman Lisée zoba ya mama omwende mo wei akenda na mabota no nyonso na mabele donc yo Maman Lisée po bota il faut mwasi wana oya évangéliste Claude yo lia oboma il faut alamuka na mabele après yo bandi ko bota après yo bandi ko bota qui cita Maman Lisée ndeko Angelos qui cita Maman Lisée qui cita moi c'est évangéliste Claude et sa botati et sa bota yo pena faut que Maman Lisée faut qu'il na cimetière à Mowei obandi ko tubela likola tombo limbisa ngai ezalaka ide na ngate yo beta musinzu banda ko lela Maman Lisée faut banda ko lela pa Mowei ti o mona esprit mo ko ya butu e yinzi wana ozu réponse à Mowei lem soko bota qui cita moi c'est évangéliste Claude qui cita amela milangi omoni libala oyo mobali na kena ki fiancé o mobali na kena ko lobela kinzonzi omoni bo sambwa na kinzonzi omoni évangéliste Claude ce qui moi c'est azoloba no ko kende place te fo bo yo karabasi na bino évangéliste Claude omoni ngo sambwe soko yo kaka Élysée évangéliste Claude mais nyonso e komela to comme finga man internet te omoni moi c'est impoli bo kenda ko bala omoni moi c'est impoli bo kenda ko bala ndebo sukeli bino
tokoma koyeba na salite mama Elisa botaka te yo évangéliste Claude so bota bana no libanda libalo kenda kolobela kinzonzo kenda kolobela ya mwana mwasi abala mobali yo so mona na mboka nini mwasi abala mobali na mboka nini robe chimé na sombeli yo Chantal